Papa Diangenda alakaki likambuke papa Nabiso papa le père Tshisekedi akokaki kozwa bokonzi nakati na mboka oyo te RDC. Kasi lelo tomoni ete mwana aye kozwa bokonzi nakati na mboka Nabiso. Président Félix Tshisekedi Tshilombo akendaki na Nkamba kasi abo kota na mausolée bisika corps ya papa Simon Kimbangu ezali. Mais tomoni bongo Joseph Kabila Kabange akendaka na Nkamba tanga zubo konzi na ye akendaka na Nkamba tanga komi kuna alongola basapatu na ye pe akotaka na mausolée. Kutanaka pe na mwana mibale ya papa Simon Kimbangu pe asengaki makambo na ye personnel pe azalaki na ba détail tant aux autres. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Kimbangu 21 a isolé ya bino Jomak. Na bisi bino bandeko tako na taliba image oyo na analyser yango na laki choqué. Oyo papa Diangenda na koloba mutu mwindo alongwa wapi. Ah, na laki choqué. En tout cas, ceux qui ont IDPS, tout bandeko na biso oyo balingi le président Félix Tshisekedi, en tout cas, bolanda venaba image au malamu, bo komisila yango na ebiki batala internet, ba kotala yango. Donc na laki vena choqué na lobiki en tout cas moto mwendo atira la moto mwendo. Ndenge nini Félix Tshisekedi Tshilombo okoko koma na Nkamba mais okoti na mausolée te mipai corps ya papa Simon Kimbangu ezali pona kosenga ba bénédiction. Mais seulement oyo tokoko déplorer puisque tango ya yeko senga kimia ayeko senga makambo nyonso papa alobi tokokota kuna. Mais tango tokokota kuna elingo lobete bakenda kosilana. Et malheureusement ndenge tokolobaka entourage ndenge moyembi moko alobaka entourage salaka mabe maintenant entourage salaki na ndenge na ye de sorte que mokonzi akenda kosilisa makambo na ye kuna na mausolée te bango bakokanisaka ete mausolée kuna ezali ebembe ndenge bakolobaka tout ça mais ba oyo bakota na mausolée tozo grand marabout c'est un homme qui a je ne sais pas troisième œil ou bien quatrième combien de dieu mais tango akota kuna bimi Mansour Gaye alobi nini bino bokanisaka kuna ezali ebembe me ngai na uti kosola na papa Simon Kimbangu ayebisi ngai boy mais papa Simon Kimbangu bozokoloba kaka oyo bozomona papa Diangenda wana mais seulement oyo tokoko déplorer puisque tango ya yeko senga kimia ayeko senga makambo nyonso papa alobi tokokota kuna
Nzambe Nkolo Yesu Tata Molimo Santu oyo nyonso emonani kati na biso eza mabongisi ya yo Tata Nzambe. Félix Tshisekedi okei na nkamba me okoti esika corps ya papa Simon Kimbangu ezali te. Nayebi nde nakoloba likambo te, mais en tout cas esika kaka tolobaka ke mutu mwindu alongwa wapi mutu mwindu akotikala kaka mutu mwindu. Yangana mingi omonaka ba mopaya ye mopaya ko yiba yo mapamboli mindele bazoyiba biso ba bénédiction na biso. Yo président ya Congo RDC okeye sika corps ya papa Simon Kimbangu ezali balingi bakotisa yo pour profiter ko senga ba bénédiction, mais ozongi na yo et c'est choquant, c'est vraiment choquant. Beaucoup comme ba détail mo soir, mais elo kanga na lingi bo comprendre que tango Joseph Kabila akotaka akendaka na nkamba alongoli basuli na ene mozomona wana akoti na mozole ya papa Simon Kimbangu akutanaki na papa Mfumwa Mbanza wazali mwana ya mibale ya papa Simon Kimbangu afukamaka asengaka makambo oyo azalaka nango selon ye mingi bokolobaka aza mopaya aza boye na boye. Est-ce que asalaki nini ti azalaki wana asenga mabédiction asalaki nini? Biso toyebi tango nyonso ya fai na pouvoir et mpona koyebisa bino ke lelo so bozomona mboka na biso eza ndenge yango ezali bakimbangiste baza kocontribue na niveau moko ya kosakana te. Pasi oyo boza komona lelo na kati ya mboka na biso na Afrique na monde bakimbangiste na tina ya bokabwani na tina ya kozanga kolanda ba recommandation ya papa dia ngenda yango bozomona makambo nyonso boye ina ko garantir bino yango soki Félix Tshisekedi akozonga simate a comprendre que réussite na ye ezali na kimia ya église kimbangiste, réussite na ye ekouta na kimia na kati église kimbangiste ekouta na mapamboli oyo papa Simon Kimbangu opesa ye. Mutu moko alobaki yango mutu yango aza kimbangiste te. Bato ebele mpe baosala baanalyse wana baza jamais bakimbangiste. Tomonaki église ya baprophète babenga bango baprophète ndenge toyebi bato nyonso bakoma baprophète bakendaka na mokoto na ndako ya papa ya ngenda kala mingi te awa bakendaki kuna kosenga e basengaki na président bayebisaki eke fo osala nyonso po réussir na bokonzi na yo osala nyonso oyokanisa bakoko ya Simon Kimbangu kimia ekota na kati ya église kimbangiste. Mais Félix Tshisekedi on ira azozwa déjà goût on ira mesani na ye akekuna a promettre na kotina mbongo na nganti nsani na nkamba bosisa mise wana ekosala nango loko moko te. Aussi longtemps église kimbangiste ozana bo moko te ekozana boyokani te bakoko Simon Kimbangu bakokangana te. Félix Tshisekedi oko échoué eloko malonga ekozala te. Ndengaka bakombata baloba bango partout bapaya bazobotola biso mboka bapaya bazoyiba biso oya biso moko eko continue plutôt continuer jusqu'au dinda. Nga etant kimbangiste naza ko informer bino échec ya mboka na biso ezako uta na bakimbangiste na tina ya négligence ya maloba oyo papa dia ngenda to ba papa misato wana batikala ekotika e bakimbangiste lelo yo division ekoti papa dia ngenda loba nini na tango ekoya soki toza susu invité botuna te papa alobaki nini bolingo mibeko misala makambo misato yo soki bo négliger yango pasi na bino kosila te. Mais ekomi na bakimbangiste makambo misato wana eza négliger bolingo eza te mibeko eza te misala ya malonga te. Donc makambo kaka oyo papa ya ngenda pekisaki yango wana division ekoti papa ya ngenda pesaki bakoko na ye loko moko papa ya suka oyo Joseph Kabila akutanaki na ye abisaki bana bi
biso za okende na biso mais tant boko tikala boza na boyokani boza lokola ba poala mbwa kolala esika moko kolamukela esika moko mutu moko te akoko sala likambo na ye te soki boyokani te soki bokangani boyokani nyonso oyo boza nango soki bosenge yango koko na bino akopesa bino yango yango na clé ya réussite balingana bazala eloko moko bakimbangisi balingana bazala eloko moko lelo na kati église kimbangisi ba ene koti lelo na kati église kimbangisi ba pasteur kuna na nkamba bazobima bazosala ba discours ke soki kimbangisi oyo azalaka na biso te tata na ye to mama na ya kufi boko kende kuna te mama na yo soki opinion na ye za différent asambelaka na mokoto yo koko kende kuna te. Il faut pas bengana enseignant ou bazana l'école qui bangise ou bakenda kana nkamba te ou ba bengana ba on église. Donc ozomona ba makamoko boyo oyo ke église moko te même église a Satan ko sala mote. Article 7. Lingomba kimbangise akangi boye. Biso bandini ya église kimbangise tokoki kosangana lisusu te na bandini ya lingomba ya 26 égale 1. Ezala na matanga ezala na mariage yanga kwa nzambe ezala na makambo mususu pona koboya koswana pe kobunda soki na famille na bino bozali na programme ya mariage ndenge touti koloba bandeko na yo balingi kobalisa mwana na bango na 26 égale 1 yo mondimi na biso bosilisa makambo na bino na ndenge ya famille kochia makolo te na makambo ya mariage religieux bokende kosangana na bango uge obenga biso soki ochie makolo kuna esika bazosala mariage na bango biso awa tochiyo libanda lingomba ezala matanga bosolola deja boyebisaka deja bango ke ngai nazali motu ya papa Simon Kimbangu Kiangani soki bozali na matanga na famille silisa makambo na yo na ndenge ya famille na bino esika bango bakozala na matanga etali biso te koyebisa biso te soki yo pe okei na esika bazali na baprogramme na bango ya 26 égale 1 okosukela kuna awa tokotia yo libanda lingomba okolanda bango. Article 8. Église Kimangise apekisi na bato ya lingomba ya 26 égale 1 bae basalaka na ba école conventionnée Kimbangiste na département ya santé Kimbangiste oyo tobengi SK na DKS pe na misala na biso mususu bakoti kosala lisusu na misala oyo etali église na biso te. Il faut balongwa bakende basala na misala na bango bisika bazali oyo bazali na SK balongola bango coordonnateur national na ba coordonnateur provincial boza kolanda bolongola bati ya 26 égale 1 na ba école na biso ba epe bazali kosala na hôpital na ba dispensaire na biso na ba centre de santé balongwa bolongola bango ba représentant boza kolanda directeur national ya DKS boza kolanda bolongola batu wana bakende na lingomba na bango bakende kosala bozwa bana na biso ya 3 égale 1 bazwa misala makambo ekoti na kati église Kimbangiste. Donc Félix Tshisekedi na batu nyonso oyo balingi président Félix Tshisekedi soki oko négliger makambo oyo donc na évité okozala suka ya ba président oyo ba congolais ba ko yina na ndenge moko bo comprendre nango te réussite na yo ekouta na kimia na kati église Kimbangiste ezaka ndenge wana mutu ako changer ngo te papa Simon Kimbangu amoneli mboka wana pasi 30 ans na kati ya prison nalingi bolanda nano masolo oyo bokoyoka papa te mingi kata elingo lo bate soki église Kimbangiste o bona bo tout ça non bolanda li solo o boyoka wana papa na biso ya kobeta li solo ako expliquer relation ya papa ya ngenda na Tshisekedi ako pesa mo ba détail moko na bolanda ina bokebi na yo Kimbangiste na yo un nom Kimbangiste boko comprendre et pas inini pasi na biso ezako uta jemi mbolo baka ye nani Joseph Kabila akotaki na mausolée est-ce que sali nini que on a le bien bino awaki échec
ya Kabila euti kaka na bakimbangiste. Parce que bakimbangiste ndio bakoma ko kende kote aye makambo mabe tina basuka wana azalaki susu na relation na bango te. Makambo ya nyonso ikuwe inase. Et ndenge moko pe na Félix Tshisekedi soki ako changer te a comprendre que réussite na ye eko uta na bakimbangiste ayeba ndenge na koko luka kimia na kati ya église kimbangiste na koyokanisa bakoko ya Simon Kimbangu soki Félix Tshisekedi akosala ngote bozongela video oyo eko uta musika te Félix Tshisekedi akozala donc président ya suka ya basuka na ba président oyo ba Congo oyo baleka na Congo wana. Est-ce que Papa Diangenda apesaka Tshisekedi tata etumbu? Bolanda ba détail wana awa. Merci beaucoup Balandi baye bazali ko landa biso na ngonga oyo kombo na ngai Papa Kalonzo Katalai nali pasteur na kati na Lingomba ya tata Simon Kimbangu to église kimbangiste awa na mboka République démocratique du Congo. En dehors de ça na sali mwa mingi na kati na musala ya presse information epai wapi na kambaki mwa bambula département ya presse information kimbangiste to kolobete nali directeur honoraire ya département ya presse information kimbangiste pour le moment nali journaliste et na sala na tango ya kala na kati na cabinet ya mokonzi ya Bule Papa Diangenda Kuntima epai wapi nazaki comme conseiller politique administratif et puis en même temps membre na cabinet na ye en tant que journaliste et en dehors ya wana nasali pe na cabinet ya Papa mokonzi ya Bule Papa Dialunga na Kiangani et sans oublier l'actuel Papa Simon Kimbangu Kiangani epai wapi tosalaki totiaki maboko en tant que journaliste na ye mena libanda na koko lobete na sala mwa bambula na cabinet ya mokonzi ya mboka président de la République le maréchal Mobutu na sali epai na ye comme conseiller plus particulièrement chargé d'études na kati na cabinet na ye et puis na ye ko sala na cabinet ya mokonzi ya mboka na cabinet ya vice-président Yerodia na 1+4 et pas wapi na sali 3 ans en tant que conseiller et na kokolobete na domaine enseignement na sali moi mingi na domaine enseignement en tant que chef d'établissement to préfet des études et puis na yeko sala na zali ko sala comme chargé d'enseignement na ba institut ou bien établissement d'enseignement supérieur plus particulièrement enseignant na faculté de théologie Kimbangiste na université Simon Kimbangu et puis na université dona Béatrice ezali na Bandal. Ya solo tomoni ye autaki koya le 29 na Nkamba. Kasi soki toyoki tozongisi makanisi sima tozalaki koyoka tango nyonso biso nyonso muta ko bomba mate ke Papa Diangenda alakaki likambuke papa na biso Papa le père Tshisekedi akokaki kozwa bokonzi na kati na mboka oyo te RDC. Kasi lelo tomoni ete mwana aye kozwa bokonzi na kati na mboka na biso. Mais soki totali na ndengo wuti komi bimisa ya solo ozalaki na Papa Diangenda. Osalaki na ye, otambolaki na ye, na likambo wana oyo tozali koyo toyokaki ezalaki boni yo kolobela biso nini na makambo yango oyo toyokaki e na ndenge lelo komi. Merci beaucoup Papa journaliste na mutuna oya makasi na makambo minene oyo ozali kokundola biso nyonso toyoka ndenge wana ete Papa Diangenda ndenge olobi ke tokoko bomba te ete Papa Diangenda alakela tata na ye mabete akoki kozwa bokonzi te na yebite na koko répondre oui ou non, oui et non plutôt na ndenge nini soki alobi ete akoko kozwa bokonzi te mais à un moment donné bokonzi nini soki okoko préciser ngai bokonzi nini puisque à un moment donné akomaki même premier ministre na elongi na ye epai na bino. Vous comprenez? Mais mutu aliboso tango tobimi lokola papa alobaki ete azala ya Lingomba azala Lingomba te pour autant que azali na kati na nzoto na ye makila ya Kasai bolanda ye
mena tango to bimina na awa mutu aliboso oyo batu comité ya Grand Kasai oyo alingomba bake ko contacter ezaki monsieur Etienne Tshisekedi tokeye kuna tolobeliye tala maloba oyo utiepa ya papa Simoki Mbangu Kiangani lokola bashiba kotanaka na ye na 2001 tango yaka awo alobi papa atindi maloba nini tolimboliliye alobi ngai pe nazali na mbongo awa te mais soki papa koko pesa ngai soki nazala ka même mokonzi même nkamba wana na koko tongango problème ezate mais nazana tobi non sala ne fisque un symbole de sorte que batu nyonso oyo bakolanda sima soki ba moni kombo na yo ezali wana alors eko pesa encouragement c'est ce qu'il a fait voilà oyo na kokoloba toutes ces étapes là est-ce que koko sala teke azui pe mapamboli soki ya kozwa te mais ndenge tokolobaka na kati na mukanda soki yote mwana na yo puisque alobi na ye kozwa yanga yi bénédiction soki ekomona na période na yete mais ekokolanda pe na kati na libota na ye. Papa révérend na kanisa te uti kolanda eloko su toni koyeba parce que to monaki papa Simoki Mbangu tant bakange na 1900 utolo bana biso alongwe na ba Congo ake na Bangala ake na Baswahili mais ezalaki ya pasi ezalaki likambo pasi pona komona papa Simoki Mbangu kofinga ko beta makama ndenge na ndenge mais ndenge nini na pasi wana bazuna quand même bokonzi atikili bango bokonzi marge na pasi mais na kozonga na yeto mona kezaki sengo batazali ko beta maboko olingo lobola nini na persona ya solo esika wana ezali plan ya Nzambe ezali ndenge papa Diangenda tango akenda pour la première fois na Belgique yino bato bofandaka na poto boyebi yango journaliste belge apesi mutuna mais papa Diangenda premier pays tango tozui autorisation to reconnaissance officielle en 1959 papa Diangenda a été invité en Israël mais à transitaki c'est-à-dire à lekelaki na Belgique baye koloba mais papa Diangenda est-ce que ozali na kandate ndenge tata na yo bakangeke na ba Belge réponse ya papa ezaki nini alobi la Belgique n'a pas de problème pour ceux qui ba Belge basala ndenge wana te ndenge nini batu balengaki bayebete tata na ngai azali mutu ndenge mususu azali na nguya alors il fallait batu pasi wana eya mpwete bokasi ya papa emona nete azali mutu ndenge mususu ndenge moko na nkolo Yesu soki babo makayete et puis aya kosekwa batu balingaki bayeba ndenge nini ete azaki mutu ndenge mususu eza ndenge moko na oyo otiko tuna na bisika nyonso balekelaki wana en principe ezaki ba congolais te batu bazaki na posa ya kolobete tomonisa papa Simoki Mbangu pasi mais bango balataki bango nde na ba belge na banguna na biso peut-être mpona ko réaliser mission na bango peut-être basala yango mais en principe mpona papa Simoki Mbangu ayebaki ete ekolekela ndenge wana mpwete mokili moyebete azali mutu ya ndenge mususu oyo plan ya batu ya mokili oyo ekoki kofrene oyo yaki nango te. Merci à solo papa toyuti koyoka yo tozo kokende siko na suka émission na biso toyoki nyonso wuti koloba mais eloko tontolo basikoyo papa mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomi na nkamba tomonaki bakimbangiste nyonso même le chef spirituel papa Simoki Mbangu Kiangani azalaki na esengo likambo so ya suka tolingi totuna ezali nde boye ya solo tomonaki papa mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye ayaki na kati na mboka nkamba na maloba oyo alobaki na kanisa biso bakimbangiste basepelaki nango mingi e papa Simoki Mbangu Kiangani mokonzi ya bule ndenge pa yambaki ye tomonaki yango alakisaki ye esengo na ye pona koyamba mokonzi ya mboka na nkamba mais eloko esalaki biso esengo maloba oyo alobaki ngai na maloba na koyi koloba ke oyo ezalaki ke alobi ke ye asengi libondeli na papa Simoki Mbangu Kiangani po ete kimia ezala na mboka alingi tozala bomoko biso nyonso na kati na Congo kobanda partout ye alingi tozala bomoko esika pasi net na Kivu ndenge bitumba yali kuna ye asengi ete kimia ekota mais papa ya solo na maloba na ye biso nyonso bato sepelaki nango pe tobetaki maboko nalingi na tuna sikoyo pona yo analyse na yo na visite officielle na ye olobeli biso nini
Merci beaucoup, Papa Lambert. D'abord, on a une petite marche arrière pour nous bakisa na oyo na lobakete soki olobiete eske makamboyo bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo eske zali na schéma ya Papa Simon Kimbangu beza na schéma ya Papa Simon Kimbangu te soki na zongeli yango ezali mpona ko rappeler bosenga ya ba membre ya UDPS ezalaki le 30 juin 1991. Le 30 juin 1991, d'abord le 30 juin, balandi na biso oyo bazali yamboga na biso te bayebete le 30 juin ezali mokolo oyo mboka na biso ezwa indépendance. Alors mokolo wana ekozalaka ba manifestation ba défilé to yebi ndenge nini bakumisaka indépendance na chaque pays. Mais mokolo ya le 30 juin 1991 au lieu à ba manifestation ezalaki nde culte spécial toloba ndako nzambe na bamangomba oyo yebana catholique protestant kimbangiste bisika nyonso. C'est comme ça que ba membre ya UDPS bango bakendaka na nkamba natanga directoire na bango Etienne Tshisekedi, Marcel Liao, Vincent Mbwakem, Zaki Faustin Birindwa, Zaki Kibasa Maliba, Frédéric. Donc, directoire na bango, basalaki tourner na bango, na kati na province ya Congo central. Et puis, baye kosuki c'est la plutôt na Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Tango bakomi na Nkamba Nouvelle-Jérusalem, papa Dialunga na Kiangani, oya zaki mobateli ya Nkamba, kotisaki bango même na mausolée. Basimbaki nzoto ya papa Simon Kimbangu oyo ezali exposé na Nkamba. Tango baye awa na ba mikolo wana nde le 30 juin eyoko kokana nde basengete baye kosambela na centre d'accueil. Papa Diangenda andimi baye na centre d'accueil. Tango wana président ya UDPS ezaki monsieur Marcel Liao. Marcel Liao azwaki maloba na kombo ya UDPS nde aye kosenga na papa Lipamboli. Sengi na papa Lipamboli tango wana ezalaki tiraillement na biloko mibale. Président Mobutu azali kosenga conférence nationale conférence constitutionnelle. Bango ba membre ya UDPS bazali kosenga conférence nationale souveraine. Papa révérend, mais na place wana tomonaka na kati na lingomba bakolobaka na biso ke tokozalaka na opposition te. Donc tango na papa Diangenda azaki na opposition. Po ta yambaki UDPS na centre d'accueil. Ngai nazali na boyebi wana te. Biso tozalaka totosaka l'état. Mais tango totosaka l'état elingo lobatete ba parti politique tokoki ko respecter bango te. Papa Diangenda tango basali démocratisation en 1990 na président Mobutu na le 24 avril aloba boy moi Diangenda kuntima banda lelo lokola biso nyonso tozaki na MPR ezaki parti eta mutu nyonso parti musu ezaki te mutu nyonso alinga te azali na kati ya parti lokola parti eta parti ezali susu te. Moi je me lève, je deviens au-dessus de la mêlée na kosenga pe batambu ici oyo bazana na niveau ya likolo bakoko kota na makambo ya ba parti politique te poete toka bola banimite mais mundimi ngai Diangenda kuntima na ba oyo bazali pembeni na ngai na kosepela tete bazala na ba parti mais bandime bazali libre ya kokota na ba parti oyo bango balingi mais seulement eloko oyo attire attention keba kokenda kokota na parti oyo ezali kotangisa makila te. Alors c'est comme ça que à partir de l'Obawana, nous sommes devenus un peu inquiets. Tokokota parti aux autres qui s'amaquilla te. C'est comme ça que moi personnellement, nazoaka moi réserve pour na kokota na makamozo kota la parti politique. Mais après sa liberté na batunyons. C'est comme ça que aloba même na papa Etienne Tshisekedi tango azali ko ya aloba na to sanano oyo azali na kati na pouvoir. Elingo lobete na lingoma na biso il faut que tosa nanu bakonzi oyo bazali kuna. Alors to continuer na oyo ngai naza koloba alobi nini Marcel Liao asengi Lipamboli tango bazoko sitiraye na makambo azali kotala conférence nationale souveraine ou bien constitutionnelle ne papa alobi tokopesa makambo oyo na Nzambe akobongisa
nda ye koloba eloko nazali kosenga nazo comprendre déjà mais bozala na patience soki bozali na patience bokozwa yango wana s'adresser na batambu ici ya UDPS le 30 juin 1991 soki otangi jusqu'à 2018 to 19 oyo mokonzi ya UDPS et donc oui mokonzi ya UDPS aye kozwa pouvoir puis tango na liya wa lobby en tant que mokonzi ya UDPS mais maintenant na 2019 ou bien 18 oyo maponami eye ko salema mokonzi ya UDPS azaki nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye ko récolter mapamboli oyo papa alobaki te bozala na patience soki bozala na patience oyo bokoki kosenga ngai bokozwa ngo nakanisi peut-être koko tiela bango maloba wana po ete balanda bomona ete tozokoloba bilobela. Maintenant revenons na oyo tukotuna Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akei na nkamba. Oui, pour moi analyse na ngai ezali analyse ya esengo. Esengo mpona nini? Ba président baleka ebele na kati na mutu ya mboka na biso soki na lobby ebele si on est déjà à 2 c'est déjà beaucoup mais baleki à peu près 4 commencé par président Kasavubu, président Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila et puis Joseph Kabila. Mon côté azwa maloba en public koloba mayo Félix auti koloba ya liboso ami kiti ya lobby oyo ezali lingomba na biso ya solo solo. Ya mibale aye koloba bokonzi nyonso et donc nguya d'abord tango na nyati awa na kaka na mabele nkamba na yoki na nzoto eningani puissance na yoki nguya. Alors ya misatu aye koloba mboka oyo esimbami awa oyo mboka ya nkamba nde simbi mboka na biso aye kosenga bomoko. Oui, c'est très important bomoko. Oyibi papa diangende za koloba attention soki tozali distrait bakoya kozwa biso lisusu na boumbu pona 300 ans 3 siècles mais bako profiter nini bako profiter kaka na bokabwani soki tozali ya koyokana te ba oyo kuna na est basombi bango oyo ya centre non tozokolinga bato ya kuna te donc cette unité là bomoko boyokani wana ezali très nécessaire pour être to éviter pour être to pesa nzela na ba oyo bazali kolula biloko ezala na kati na mabele na biso richesse nyonso ezala kati na mabele na biso to pesa bango nzela tempo ete tango bazali kolanda biloko wana baye kozwa biso susu na boumbu. Voilà pourquoi je dis que ezali maloba moko très très nécessaire et très important parce que moko te atikala kolobela ndenge wana mais seulement oyo tokoko déplorer puisque tango ya yeko senga kimia ayeko senga makambo nyonso papa alobi tokokota kuna mais tango tokokota kuna elingo lobete bakenda kosilana mais malheureusement ndenge tokolobaka entourage ndenge moyembi moko alobaka entourage salaka mabe maintenant entourage salaki na ndenge na ye de sorte que mokonzi akenda kosilisa makambo na ye kuna na mausolée te bango bakokanisaka ete mausolée kuna ezali ebembe ndenge bakolobaka tout ça mais ba oyo bakota na mausolée tozo grand marabout c'est un homme qui a je ne sais pas 3e œil ou bien 4e combien de dieux mais tango akota kuna bimi Mansour Gaye alobi nini bino bokanisaka kuna ezali ebembe mais ngai na uti kosola na papa Simon Kimbangu ayebisi ngai boy mais papa Simon Kimbangu oyo bozokoloba kaka oyo bozomona papa diangenda wana kotala ye kaka na miso ozwi déjà solution na ye maintenant mukitani ya papa Simon Kimbangu mukitani ya papa diangenda nani papa Simon Kimbangu kiangani nde ye pona kusukisa kolobete tango président azoloba mabele oyo nde simbi nde ezali esimbi mboka na biso mais mabele osimba mboka na biso ndenge nini c'est une manière un euphémisme ndenge tokolobaka une manière de dire que yo moto telema puisque mabele c'est quoi c'est représenté par une personne nani wana o ezaki pembeni na ye comme na yo yebi nani papa Simon Kimbangu kiangani c'est une manière ya kolobelete yo papa Simon Kimbangu kiangani nde osimbi mboka na biso donc c'est une elobeli ya mokolo. Voilà oyo na kokolobete visite ya chef spirituel et plutôt ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
ezali visite moko oyo etikali na kati na histoire ya lingomba na biso surtout maloba oyo abimisi en tant que mokonzi ya mboka abangite. Il n'est pas kimbangiste mais azali pe na lingomba na ye mais aya koloba maloba ndenge wana esengeli ba oyo so bazali kolanda ba fongola miso ba yebete tango bokozala na bomoko na kati na nkamba te ezali pasi mpo ete tokenda liboso. Merci ya solo bandeko tokomi na suka émission na biso ministre ngonga ya libele ngonga papa révérend na kanisa to sukisi mais na pesi yo moi ba seconde muke okoko lobela na président na biso papa Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo na Chiluba nino koko loba ne pote alanda yo pe moi muke kaka na seconde pota na yebi ka kolanda émission oyo nino koko loba na ye na Chiluba chintu chini mokombila mfumo tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chakumwele chakumpala twasekidila bwachinyi bwalu wadiachi makasa enda kumusoko wa chijila uturutubikila nkamba Nouvelle Jerusalem yeya alonda dikasa dia EU wakumushila bukalengo tutubikile ni Joseph Kabila wakumona bwani nkamba kikudi malu onsu wakuye kunkamba wakwenza malu endonsu bakumukwata mumikaba wewe heba uri muheta dia kalenga dia kusomba hankwase umunene tuli tukulomba bwani ukwatangana ni papa Simo Kimbangu Kyangani bio kwatangana nenda kumwambile byonsu biri nabidijinga yeye na kulombola na akuleje kuli kwa kwele dino yikuli mokwele dikala kadi dio tuhula kashiba kwele chala dibadi lutatu ni lubwele tudi disanga tukwambile bwani bumuvu kuimubwele munzubu wa mabeneshe tutubikile ni mozole we wakulaya kwamba bwani ningalukile chakabidi tuli tukulomba bwani walukila uyikila ni fumwa chijila akubweje mumwabawu bwani bukalenga bweba butunguluka buya kumpala kimalomvo na wakuwabila ngowa onango. Aizole bino Jomak na Kimbangu 21. Soko sepeli na video oyo pe olingo tala ba video mosusu lokola oyo saboyo na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kuno ko raté le côté ba message à papa de ngenda musique kimbangiste ba kilt makamwa ndenge na ndenge oyo ko lendi sa kondima na yo s'abonner na page na biso ya YouTube kuna en tout cas oko sepela oko mona makambo mususu na no monate parce que biso a to la système ya vérité pour les sans tricage. Kimbangu 21 Kimbangu 21 is number 1. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. Kimbangu 21 ndio mambo. Vous êtes sur Kimbangu 21 number 1.